Réalité ya bana kino. Oui, malamu na édition ya KNB News moko na lelo na zene sengo makasi ya ko présenter bino yango na tombeli bino bolandi malamu. Bakinoa ba pesi ba vina bango na tina ya nomination ya premier ministre chef de l'état Chouanini Esengeli Asala. Premier ministre na ba élection oyo elekaki le 20 décembre 2023 ata parti topé regroupement mon côté oyo azali plus na ba député na assemblée nationale na yango Esengeli chef de l'état a nommé premier ministre apesa kinzela na informateur Augustin Kabuya pona koluka ko solola na ba parti pona koyokana na tina ya makambo etali premier ministre. Kasi to tunaki awa na population nani oyo selon bango bazali komona azali na profil ya balamu akoki kozala premier ministre po abimisa gouvernement ya sika po tango pe ezali kokende balobi batiaka mutu oyo parti na bango ba depuis mebeli nde tomona na 2019 na premier mandat ya président Biso Félix. Donc premier ministre Batiaka nani Sylvestre Ilunga Lukamba parce que PPRD bazaki na majorité ba député. Mais na union sacrée wana ezali mande mususu nde ba pona kaka sa malkul. Mais actuellement na évité ceux qui parti présidentiel IDPS so bazana na majorité ba député. D'après na batata Bemba. Jean Pemba parce que Jean Pemba mutu moko oyo a travaillé na mokonza moka Félix Antoine Tshisekedi Makasi na ba campagne mbebele aza proche naye donc aza mutu o pas soutenir ye na ba campagne mbebele bon bazé belé il faut misko mokonza mboka nda sala choix bien on a coupé sa vie na ngala mususu za mutu na polite mokonza mboka nde asala biso choix mutu o dans souci peuple atia biso mutu za pour ça travailler à ce peuple congolais pour marcher bien. Car en crise, difficulté, souffrir, il faut en bonne foi pour soutenir le peuple congolais. Oyo ezali pouvoir discrétionnel ya chef de l'État, kasi population bazali pe na bashwa na bango pe bazali na baide po monto mosusu akoya wana eloko ya malunga kosala ezali na yango te ko dirige akokoka te na yango population. Balobaki pe bapesaki bashwa na bango président de la République chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Esengeli koyebela déjà potango pe ezali kokende kala mingi te 100 jours ezokoka. Premier ministre d'après na batata Bemba 42e anniversaire ya IDPS messe monene esalemaki kuna na cathédrale Notre-Dame ya Lingwala. 42e anniversaire, il y a IDPS parti au pouvoir depuis sa création et Salibongo. 42 ans depuis ba créa yango. Na yango mes esalemaki na cathédrale Notre-Dame ya Lingwala. Mes oyo ezalaki organisé et pas ya secrétaire général ya Union pour la démocratie et le progrès social Augustin Kabuya. Plusieurs membres ya IDPS bazalaki wana pena ba autorité mosusu bazalaki pour na ko participer na mes oyo esalemaki natina ya ko rendre grâce et pas Nzambe pour na 42e d'existence ya parti au pouvoir. Kasi présence remarquable ezalaki ya premier ministre sortant Sam Malukonde pe ba personnalité misusu bazalaki wana. Na matea sango a pesaki ba exemple ebele mingi alobelaki likambo ya justice pe a pesaki exemple ya Salomon ndenge asengaki sagesse pour na kotambusa makambo. La mort de ses ennemis. Or Salomon demande la sagesse. En cela il fait preuve de grande foi. Na simanango Augustin Kabuya azwaki maloba. Ezalaki après point de presse oyo Augustin Kabuya asalaki lokola informateur oyo azalaki nommé et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Or Salomon demande la sagesse.
Beltesco azali ko conseil servir population na ba produit na kitoko. Mayonnaise mayo ezali mayonnaise kitoko pimbo esalami pona mabota nyonso mayonnaise mayo bazali kobenga yango na Kinshasa supu ya baangelu. Beltesco a éliminé une fois de plus comme au Messano qualité à produit kitoko babengi mayonnaise mayo. Tala to éliminé une fois de plus mayonnaise ya 1 litre na ba yango mayonnaise ya ma famille oyo kangisa masolo. Mayonnaise mayo esengi koyeba ke ekoki ko accompagner bino tangu ya ba petit déjeuner na bino to pe ba repas en famille. Papa, mama, elenge mwasi, elenge mobali, tala soki basengi yo mayonnaise konyokwa manayo lisusu te kende kaka mbala moko loba na boutique ozali koluka nde mayo yango bomona so ozali kotambola Kinshasa to Kongo mba bali kokoma poulet mayo yango ezali mayonnaise oyo donc polia soso ya kitoko esengeli kaka mayonnaise mayo na ba supermarché partout au kokuta yango avec un partenaire idéologique toujours Gouya kitoko elengi na munoko mokili mobimba esepela na Gouya mayo polia taba kotumba esengeli kaka mayonnaise mayo polia ngulu ya moto esengeli kaka mayonnaise mayo makayabo bakalinga kitoko mayonnaise mayo anniversaire mariage na yo eloko nyonso kosala mayonnaise mayo koyi kozanga te. Beltesco asala kama sekite Beltesco mokonzi ya ba produit ya qualité botala ba memeli bana ya RDC mayonnaise mayo avec un partenaire idéologie Kinshasa mobimba ekomi kaka mayo na mayo lokola bazali kobenga yango mikolo yo supu ya ba angelu elenge wapi ekeyo oui. Rond-point Willery babongisi yango kitoko et pas ya vice-gouverneur Jekoko Mulumba kasi population loko azali ko regretter modèle oyo bazali ko benganela batu oyo bazali côté kawana ezali normalité. Rond-point Willery oyo boyebaka lieu de rencontre ya ba vendeur ambulant parking ya ba taximen lelo ndeko Jekoko oyo azali vice gouverneur abongisi yango tala kutu ba mariage ekomi kosalema na ngambo mosusu ba policier baza ko tracasser population oyo ezali nzinga ya Willery pona biteka teka na bango ba kinwa oyo bazalaki pene balobaki boye ngai na sepeli pour saliter les cas qui penza mingi kutu mais on sait que l'état n'est pas dans télé pour l'état ko challenge propriété bo abongisi bo mais yemo ko ki pete surtout place ba bongisi place ba bongisi ba sali pene be mais ce ko faut luka ce ko ba teba ndeko ba sala aba futa ba makoki parce que ba futa bango te place o tika la ka bo ko congolais amuntu ayoka na film net na moni aba police ba oti ko tumba ba mesa ba ndeko ba sali bien pour parking là on passe ba kamete ma pa ba to ba mata salité mais attends ba bengana bango bolobi ba oyaka ndo kana sima pe makambo leta na sima ba bengana batu yo moko leta zo ba mbongo ba 2000 ba 3000 siko ba ndeko ba olela ba ko mo rendre siko compte na leta ye moko ba buki place mais bango ba otekela bango so ba baya ba ba tesu wana bateka lobi ba ba buki bango ba souffrir et ba blo monsieur singa pe bonga leta ye moko atia pena ba application era tie loko boye a télémeli angole ti place on ba bongisi boye ba ndeko bazala fo ba futa bango mbongo mais là baza mal payé place yo zonga kaka fulu te biso tosepeli ndenge abongisi tosepeli po ezalaki salite basolo bango kutu ebele na minute atia biso minda tosepeli na mosala asali mais erreur ezomona eza nini kobengana bapolisier baza kobengana biso awa na désordre kozwa biloko na biso kotumbaka babiloko na désordre eza bien te état de droit olobaki wana état de droit est ce que état de droit ezalaka boye par exemple soki oza bezo bolongola bato na nzela bokosela bana ndenge abe po bamesa mosusu bango batumbaki wana eza na bambongo na kati bamesa bazotumba soki otali wana mwana mesa moko donc tomesa wana eza na nini eza na bambongo na kati ya mibale misala eza te na mboka biso totie bakabino soki otali na bakabino omoni batie na balabala oyo badiplome bazawa bato batanga mpe na bauniversité ya makasi bazawa babiso mosusu totika badiango tovina toyoko mpe mata na kisasa yango désordre okoluna epai bamakambo ebele nazongisi merci na moto asali makambo oyo peut-être soki Jekoko moto asali liboso tozongiseli merci nzambe apambola ye na acte oyo asali mais rope oyo sepeli mingi ndenge rope ekomi
ropo ebongi penza ebongi makambo ya boye to lukaka ezala Kinshasa. Ndeko Jekoko asali mabete asali malamu abongisi ville monani kitoko très propre. Bon, eloko ya mabeto omoni yango oyo ba police bazolanda biloko tina sima bandako bisika bakenda ko tia ba mesa balandi bazwi batumbi ba mesa bwana na bambongo batu na kati na biloko batekaka na kati. Est-ce que biloko ande wana eza malamu? Wana eza ko vraiment ko esa chômage ebele na mboka. Mboka tozolela misale zate bana bazako mi débrouiller. Mais pona nini ko kende ko zo ba mesa na sima isika ba bombaki ko ya ko tia poko tumbango. Bambongo ezakuna babiloko bateka marchandise ezakuna est-ce que bakozongisa ngo aza moto oyo akora boye na gouvernement central yo gouvernement central soko lingo sala action faut avertir et puis ko avertir bango ka banyamate parce que comportement esa manakati ya RDC banzele kufi banini cercle oyo babongisa ikomi kitoko mais tango biso peuple to mizingi poto lukata ba 100 francs ba 200 francs parce que jusqu'à kobanda belge ti lelo conjoncture RDC za bien été. Mais tant que le peuple a mis là, yo politicien, yo officier, tant que lingi osala likamo moko boy, ou bezo bon, il faut y aller on a ndenge moko ya procédure normale. Besoin on avec torture, ba boloko, ba destruction, bo pesa ba tupe ba budget. FPI après ça ba étranger. Mais biso mon peuple congolais après ça biso ta finance moko ya bien longate. Mais muke biso to bunda nango. Oui, eza mabete ko bongsa mboka, no bongsa on a torture te. Faut bon ça on a né moko boye o ba binga alali na ninga di ab donc vous bon ça na ninga haram destruction kotumba kraka. Est-ce que gouvernement na biso bazaka ba mercenaires ou bazaka penda peuple congolais kotonga ya yo kobebisa ya moninga ezali eloko moko ya malamu te ndeko Jekoko osali mosala malamu obongisi mboka tobeteli yo maboko kasi esengeli oyeba peke bazali kolukela bana na bango ndunda balia malamu batanga malamu lokola bana na bino pe batangaka malamu kasi ya koya na tongo moko kobebisa biloko ya baninga boye ezali malamu te awa yo kobenga na bango bateka lisusu te na wileri otindi bango esika nini bakuluna babundi bongo na place des évoluer bakatani macheti kasi ya koka mwape pasi ezali ete pembeni wana auditorat militaire ezalaka wana kuluna na ville ya Kinshasa ba niveau ezali komata se komata jeudi 15 février 2024 abundi na place des évoluer liboso ya auditorat militaire pardon badi de kanya bakuluna bitumba ekei ezongi ba soda auditorat militaire bazali kotala kaka ndenge nini bango bazali kobunda na ba niveau oyo ezali kokomela ezali pasi pona bakinwa bakozanga moto oyo akoki ko sécuriser bango kasi nzela oyo kaka nde palais de la nation et sika bureau ya président de la république ezali soki otali pembeni okomona auditorat militaire kote mosusu kuna okomona université sika bana bazali kotanga banque centrale pe zali pembeni wana kasi pasi pe mawa soki makambo ya boye komi kosalema liboso ya batu oyo bazali censé ya kocha ordre ezali soni pe mawa gouvernement ya République démocratique du Congo malgré tant etikali moke kasi esengeli koluka solution pona kimia ekota bato oyo bazali kosala ba désordre bavanda kimia po population pe azala na kimia boye ezali kitoko te ezali mabe makasi Kinshasa eleki partout. Oui. Eloko nini esalaka locataire oyo arumeli na kati ya lopango akoma pe kopesa balwa lokola yende mokolo lopango wana petunaki na population ya Kinshasa balobaki boye jamais koumela na lopango elakisi te okomi kolo lopango bondimelanga na Kinshasa tomonaka soki locataire asali 3 ans 4 ans na lopango akomi na ye kolo lopango ba responsabilité nyonso akomi kolata ngo lokola elamba na nzoto kasi bato tokutanaki na bango balobaki boye eza kokoma kolo lopango te mama na bon peut-être de ma part eza kaka bolingo o mokolo lopango peut-être amso apesi na ancien wana ayaka kikala
yango wana peut-être ta musu ekomisaka bango na mayele wana mama mais lobi te ntango ye na lopango batu lopango ekomi ya yo eza vraiment bongo te donc eza kaka ke badimine bango mo bazwa baresponsabilité na bango batya mutu nyonso egal ata oyo aye sika na oyo pa ya kala bazalaka eloko moko différence ezala te so différence ekomo créer na kati yango wana mutu ekendaka kocréer bamakelele yo mokolo lopango oza te na nsima makelele ebele na nsima jamais. Et ça n'a sens parce que yondengo yaki et ça la durée ancienneté na la cité que comme bayer ou bien bayeres et ça bon tendengo yo yaki nebe baninga baye yo ki kopesa baninga ba loi te oyebisa bango ke bosala parce que mutu moko ta futela mninga mbongo ndenge yo yaki ato sali 20 yo zo futa mono na ndenge na yo ba mpe baye lelo ba zo futa mbongo na bango na ndenge na yo mutu aza na droit ya kopesa ba ordre na lupango eza kaka bayer to bayeres esili conseil na kopesa pa ba bayer o bapesaka ba responsabilité pa bato ba umeli basalaka mabe donc wana bato bazoya siko sika bato ba umeli wana bango baningi bamimona nti bakomi banzambe non yo bayer ou bien bayeres yo sala rôle no ya ki bayeres ezala mutu akoti sika ezala mutu akoti kala tango yo tiki ordre pa bato bakoti kala bato ya sika omente ke tsaka désordre eluka ke babanda ko manipuler baninga po muneti ngana olingo manipuler ngati wana kosi bana lelo timu ko leswa ko ya eza lokota ki kala avaye swa abota mo bien après swa bota ma ngala koti lelo okomata likolo na ngato okosi po ofutela ngambongo te jamais esenga na bino boyeba ba locataire oyo bo umela na mapangu ya bato bukanisaka lokola ekoma ya bino boyeba kake boko futa mbongo ya ndako kaka lokola ba locataire nyonso ndenge bafutaka peu importe ba responsabilité oyo bino moko bomilatisa na makasi na nzoto kasi bakolo lopangu boyebaka pe ba responsabilité mosusu oyo bopesa na ba locataire wana ekoma kosisite bitumba pe koswa na boko sutuka jour mosusu lopangu na yo etekami po moto akufaki to moto songolo pakala azwaki likama moko Kinshasa eleki partout bakumbangi bamimona nti bakomi banzambe non staff technique ya sika ya Asvita Club basinyaki bongo contrat na bango liboso ya ba dirigeant nyonso tu ba membre ya staff technique ya Asvita Club basinyaki bongo contrat na bango mokolo ya jeudi 15 février 2024 esengeli koyeba ete ezali bongo monsieur Julien Era oyo azali wana po na makambo etali physique ya ba joueur ya Asvita Club Chipoleta oyo azali analyste ya performance ya ba joueur Mamadi Bat ye azali bongo préparateur ya ba gardien Anzo Doni azali assistant technique ya entraîneur ya développement et performance individuelle ya ba athlète et salemaki avec impact na idéologie liboso ya bakambi nyonso ya Asvita Club. Jamais rata awanaka NB TikTok ya mukona lelo yango yo. Numérique et sa volonté. Omoni ba Dubai wana etonga mi pe na miso na biso. Est-ce que ba salaki magie pour développer leurs contraintes? Quoi na bango ba salaki magie ta kaka ba élément oyo ba sala po ba sala Dubai, po ba tonga Dubai, po ba sala système wana. Biso totali Dubai, Congo na Dubai ni ya mukolo. Kinshasa ya mukolo, Congo za mukolo. Par rapport à ça, tu veux que le bâtiment, tu bandana nous malembe ou bien biso tu zana musika, tu y a pénétration, tu unité, volonté politique, peu volonté et implémentation. Donc ce que tu as la volonté est belé, tu comme bon. De toute façon, papa nanga aujourd'hui même ata bambongo na banda ko to motika na ba téléphone. Oh maman zozela bon peut ça quitter na téléphone. Tout on est obligé d'entrer dedans. Il faut tout chama ele mingi mais si koyo côté cybersécurité makasi pour na okanga ndemi yibi parce que système na biso ezali problème, il y a changement, il y a mindset, c'est-à-dire système de pensée, il y a gestionnaire, il y a mboka na biso. Les personnes qui nous gèrent basent la même mentalité au baouta nango depuis l'époque Mobutu, ba yenango na les pères, ba yenango na les fils et puis misusu ba continuer nango ipa ya fachi. Mentalité anini yaki moyibi. Merci pour vos alaki belia kolandaka NB News amukona lelo na zaki na sengo makasi ya ko présenter bino. Ngai na bino to mona ni bongo. Mikolo oyo ezali koya. Magazine.
Brazzaville, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino.